il n'y a rien. Après l'enfant, quand il a mis les billes, il a rentré à la maison. Ses amis voulaient qu'il vienne avec lui, chez lui, il ne voulait pas. Il a dit, il fait seulement ses copines qui montent. Quand les copines qui montaient, il est parlé avec sa copine elle est descendue. L'enfant, soi-disant, il était discuté avec sa belle-mère. Ils ont chamaillé. Il est fâché. Il a déposé les clés de sa voiture dans la table. Mais quand la famille de sa belle-mère et l'autre jour, ils sont montés, ils ont dit que l'enfant n'a pas de voiture. C'est ça qui sont bizarres. À côté les familles propres de l'enfant. Oui. À côté des familles propres de l'enfant, il a dit, selon l'explication, la petite sœur de notre garçon qu'on a perdu, parce qu'elle a ses sœurs, hein? Elle a ses sœurs au moins 15 à 16 ans quand même. C'est ces sœurs qui ont dit à les papas que non, maman il ment. Ils avaient discuté, notre frère avait déposé les clés dans la voiture, il est parti. Depuis qu'il est parti, il est sorti de la maison. Elle a ni ramené ses baskets, elle a laissé avec ses habits, elle a laissé tout. Il est sorti comment il était seulement, ses baskets, ses jeans, il est parti. Sans sac. Donc, en tout cas, Maman Paradis, moi, je vais descendre, je vais juste parler. C'est vraiment triste. Vraiment, nos mamans, vraiment, ouvrent le cœur. Vraiment, c'est vraiment triste. Au bout ici, vraiment, moi, on a depuis, moi, on a bungelio, tu cherches pas, tu fais pas d'investigation, tu fais ni des lives, donc tu t'en fous, quoi. Tellement que c'est pas ton fils, il vient pas dans ton cordon, donc tu t'en fous de tout, mais ça fait trop mal. Nous, on connaît pas le garçon, mais franchement, moi, ça me fait mal. Là, je suis au travail, depuis que je suis en train de vous suivre, ça me fait vraiment mal. Je suis même déplacée pour monter dans votre live, ça fait vraiment mal. En tout cas, ouvrez le cœur. Ouvrez le cœur. Dites-nous où est notre, je sais pas, frère. Dites-nous parce que ça fait trop mal. Trop mal en tout cas, Maman Paradis. Dans tout cas, dans tout ça, quand on a live, tout le monde Thank you so much. Thank you. Merci. On a photo, moi, on a mis sur TikTok, on a perdu. Oui, on a page pour te capturer. Moi, à la tâche gentil, moi, capture de quand moi, Nini, s'il vous plaît. Oui. Soyez gentil. Merci beaucoup, ma chérie. Bonne journée. Merci beaucoup, merci. Bolaye, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Nous quitté en temps à live non tel gauche, non mon pas page polémique. Du coup, lelo toi na grève, na musa na qualité. Et na bandi live no un peu en retard. Si je comprends bien, garçon à congolais. Alors en Suisse. Na capturé live pesa enregistré, nous enregistré un téléphone sur notre chaîne. Aza congolais dans la Suisse. Oui. Après match na Suisse, il a yé Paris, c'est ça hein? Non, après match ité, ezaboy. Tala bana lingala, ezaboy. Moi na biso oyo papa na ye atika ye, papa na ye kenda ko bala na Suisse. OK. Moi na zaka na Congo. OK. Papa la akutana moi sa Suisse zaka na moi ne moko ya mobali. Basangisi bolingo papa zaka na mukanda ba français. Moi sa zaka na Suisse, obi bolingo za senga mobali ya kende sika ya mwasi. Mobali akesika ya mwasi akuti mwasi na mwana ne moko ya mobali. Papa pe atika mwana ne na kisasa. Asangisi libota papa ba bengisi mwana komaki na Suisse na 4 ans ayoko sangana. Na bana mama papa pe siko ba boti na mwasi na bana mi bale. Ba komene na bana 4 ans na ndako. Libala ya papa na mama Suisse yeko sila ikufi. Papa la bibo nga fona zonga na ngai France. Fona zonga na mukanda na ngai ya France. Papa to katongo plus court hein. Papa yeko yebisa mwana ne bon. Nga mama libala se kufi awa yaka to zonga na biso France. Mama ya mwana oyo azaka na kisasa papa pa bengi sai pa bokola mwana ne me etombaka le mama mwana ye France mwana zali na papa na libala na Suisse. Mama ya mwana nga récupérer mwana belle mère ne na Suisse abi ko récupérer mwana boité parce que to c'est la 18 ans parce que mwana oyo apportaka mukanda o ba pesa ya ba Suisse ya leki ya belle mère na ye mwana na ye. Donc papa na ye mwasi na ye balaki na Suisse leki ya mwasi wana mwana na ye bazaka age bona mwana oyo. Mwana ne sikoyo babwanga na bako fana na Suisse balimba longo na bango mboka. Teme tomba be mwana o ba bengi saki ya kutaki sasa zaki na 4 ans. Azui na ye identité ya mwana mama leki na bango. Voilà. Donc à comment na Suisse na 4 ans libala na papa baba ko koksa 16 ans. Papa la maman libala kufi. Papa ebisi mwana to zonga. Mwana dia mesanaki po papa la bango bota kuna mesanaki na bandeko na tanga kuna tutu mwana sengaki atikala na ye na belle-mère. Papa ye na ye France.
papa tika ki mwana bongo banda papa ya France communication za la soutien na mwana OK mwana tandenga koma pe ba joueur on ka ba joueur neti ba Messi teke mo ba content ba signaka mwana kota pe mo mbongo ka ya mukie mwani me akipara susu ni mama na ye bakala bazala ka bia bloka ba ngono sanga suko santi papa na ete lisolo za bongo ko mwana ko tika la pa ba belle mère papa ya mwana azaka na France bazonga mama na yazaka na Londres mama ne mkomso akenda kuna bi bona yeko so mwana na nga mobali nga mona vanda na ye belle mère na boya habité oko lukila nga ba problème na l'état côté po mukanda to pesa za mukanda ya mwana leki na ngai zele ko sa 18 bongo ko so mwana na yo 18 pe koki bali ko pesa be mwana te ba diaboliza mwana na mutu ayamba su ba parents na ye na téléphone te so ayambika tata na ya kati kona mwana o ba parents na ye ba koma ba belle mère na bango kuna to lisole za bongo belle mère azui mwana oyo mama mwana oyo yebisi mwana ne na Londres bengi bi na lingina me mwana ki ça c'est pas ba parents na nga na ke présenter yo mwana pa ndimi ko ma semaine elandi belle mère mema ye mwana ba vagenda ko ba ki ça ba parents mwana oyo ba sa mama na ye ko ba biloko la nyoso e comme jouer na famille papa na ye na mama na ye memi mwana so na kisasa biso to yebite ba parents to chikali attaque ki attaque tu belle mère ngo bokola na mwana bokoli mwana merci ndongo bokola mwana mais pas jusqu'à point là la meme na kisasa pe a meme pe ba boti na ye ba kokore ya solo o ba boti ba mama na ye pe moni bango a celle ci ba pe service kozonga bazonga mwana ya ba parents mwana komane ti papa lobi a komane te nemi mwana so comprendre ba tie mwana na ye na mutu nini mama benga yambaka te sikoyo batu ba pesa ba rapport leki na bango o papa bango ba boti na mama wana bango kuma ko benga papa pesa papa bango rapport papa otuna meneni yana bino benga ngai te o ya zaka ka bien soki ba bengi belle mère passer biso mwana belle mère ko baka ko raison azate contact za la raté ba famille papa ba lobi pari ke mwana o koma ofutela mama ya belle mère ndaku koko na bango mami na bango na mbongo na ye bango bazala besoin mbongo mwana ngo tata koma joueur bazala besoin ba solo la na mwana na bango na téléphone eloko sikoti mwana bungi ngana yo to ebite mwana kende ko beta bale ndenga beta ka bale atie 3 bi asepeli mwana ba matina ndako zakina de copine ba bundaki copine moko mati bakambane babi bon comme to gagner to ya ko fêter le pa la bino mwana ko yabite boyate bazala ngana imera ko yamba batula ndako te benga copine na ye les copines e wana kei to ebite wele kaki na belle mère na ndaku mwana bimaka bomba batika clé na voiture ya na table abima kenda tika na bilamba na ba sapatu na tout akenda na portefeuille tile lo mwana banda kenda belle mère luka mwana te ba bomba leki na yende mutabengi tata na banga papa banda soki mwana bu ya bunga tozo kene 1 mois et demi ba kenda na police te donc tozo funde za leki na ye ya mwana oyo to sinale papa la yo kibongo abengi obino bo former ngante mwana nga banda bunga 1 mois baba lobito 2 semaines te babi 1 mois tile lo banda mwana bunga tile lo batu na ba belle mère bakenda police te ba réponse na belle mère zalike azam kolo mawa ozo ye bate papa pa bazala makambe pela ko loba l'air bazalaka de na libala ba promesse zalaka mwana kati libala ngo po mwana tikalaka pa koko ya belle mère kamo zali ko tikalaka pa koko na ye comment ça et pas quoi belle mère il pas quoi belle mère toxista mwana biza mwana makambo mabena kati ko promesse que mwana banda bungi tilelo maman de wuti Londres a été déclaré dans la police voilà tout ça na casse comme mwana na raté sans synapse sans localisation so ba tuni Suisse le bikaka to mona ke na aéroport en Njila le kaki to mona ke na aéroport en Matadi le kaki carte ne le kaki na aéroport à Kimbanseki kaka bon yoro ba parents bazola la te bazolia te waouh. L'histoire est très compliquée, hein. Ouais. Vraiment, c'est très, très, très compliqué. Moi, na linga rabino te soki papa soka zala kinde ni kota papa labi na sona na mwana na ngai te eloko te nini te na kompona kati ngam na bengisa mwana nga na poto mwana yinanga kaka ngolenga na longwe kuna pi papa labi atika ki mwana Suisse na âge ya 16 ans est-ce mwana 16 ans ko détester tata na yebe po koline po wabi afitola ka mwana jamais ozo bate batie mwana nini na mutu le bakendaki na mwana na kisasa il paraît le bakendaki na kisasa po ba para batikala ka il paraît belle mère na lobaki atongela mama na ye ndaku atongela koko na ye koko ya mwana oya solo la san nalala sala sambela nzambe mama ukuta ba telemelinga na kulwanga bata babari wana mama na ba mama ba biblia na bato babe okokutela nga bango na kulwa ba telemi
surtout nga muta bordir jamais na rola la sala nasenga protection ya Seigneur jamais okuta ba musu batemi na ba toilette musu batemi na ba cuisine bazo talo kaka boye yango nasenga ka protection nzambe nzambe na beti ba bordir bandaki 14h papa chile mususu 17h papa limbisa naza muntu naza être humain je sais pas un animal nga kudunda ba bordir na yebi nzambe na yebi kende na betaki ba bordir beso na lali na loyenge na keba na kola mukape liswe vimbi pole to betaka ba bordir beto fungula ba diable ba porte donc il est na beti bordir fona kanga siko porte ndako fona lala ye mo lo bayi ne juger pas moi bon bo juger ngala ndeni bo juger nga pour la bordir après je prie après quand je prie il faut te changer na remarquer loko yo na ebite nzambe na ebite ka so nzamba sa so africain to yiba no mo li solo il faut qu'on change ba bina ba prier na so to sambela nzambe ni et là il bosse ça non pardon demande pardon po yo kokota na baba kokota na bosenga nzambe te tant que yo sengi nzambe pardon te kala to bata ba bordir keye matie zongi journée mo bordir na bordir ba 6h du temps ale comme na butu et c'est comme molimo bate kendaka oyebi no neto la par chance oyebi to soko lamuka susute yo ba benga liwa yo ba benga pongi za liwa ya oyebi te soko lamuka lobi be lamuka te sigo lala na bordir ya lala na bordir sans sambela nzambe mukongo ndiye badioti kingo mone kangami ozo comprendre te bazo bundiso na butu na bazo bundiso ba boma na ndoto bendenge nini wana siko zo mona na ndoto ndoto nde ba yes place ba yo bundisa yo to na kindo ke ba afrika ya buzoba boko kanga baninga ba makofi bon so balali na butu pwani ali yo bimi na poso wana muninga mo amono ezate ba ko kanga ba kati ya so akaniska bordi mo betele ki aza et tombesco po batumi to betela ba bordi c'est des babanga ba onen c'est des sorcières bandoki na lingala bino bokaso so ba finga bat ndoki bino kasa bandoki zaka ya ko finga te bandoki ba loka kama na butuma akomi na poso mususu alati mutila aye vraiment ko bundisa yo so akuta ki obeti ba bordir o se protéger te à l'époque ndaka fungwa miti ndeba ko sakana na butu wala wona basana na bat ako matelo likolo muto so binela yo mwene basa ndumba babina kana nzete kende basala kabiso bongote soko la licence sans prier ako ya ko binela yo ba dance na yebiso isi fa asumbelio abeti yo bandeko donc ako matelo mana mukoro na mutu ako binela yo ba dance potiki poti polele yo la mugana tonga nga inzoto no kizoka passe ko tona la mugi mère zalaki bien te mère zalaki bien te ato to loti ndoto te bango ba sakani no na butu mais là ba ko yesiko yo beti bordir enta kuna na monde ténèbres babi bon ndenga zawa lelo ko mona biso lelo ale ngape siko na tama na timba wana siko fatiki babwakelinga siko pongia makasi ba pongela yaka na ba 22h wana ba pindeli on pepe na monde na batinda ka ba bwakelo on pepa pongi o santi o vai na mbetuma esprit mo zo biso prier voilà l'esprit na lembi o kenda ka na lembi mo na esprit mo se bi lelo kasaka ba bordi we beta makina tongo ya batamabe ya mets-toi à genoux o mo na telemi na force yo santi force mo so telemi na bandino osenga pardon pas nzambe pardon naza muta masumo papa ale ba bordiro nyoso na beta ki batu papa ngala zong sala nga bino retour envoyer baloba bongo po sika nazo sambela soko zali na français bi na anglais on comprend nzambe kam to comprend mamni na zoloba yaya baba bordiro na beta kabino mno bo préparer na butu bo zong selanga wasko na sengi pa nzambe bi nzambe tous les bordires na beta ki papa bon ba tumbola kinga ezaki bongo te nzambe ese ngamu na bandaki be bongo ba bandaki bon babandaki conscience na ngebi bon babandaki na zong sele bino suso ina butu li suso zong sele ba bordir pia ona zong sele bino na butu za makasi susu mona sambela nzambe bola mukate mwanenga la muna tongo bino bola mukate po moza bata masubu donc nzambe kaka ko po nzambe babina bata mabe ya linga razwa muta mabe po lobi apesa témoignage ne ba prière bozwaka palanga
nzamba ala mukate mabe masumu eleki ale retour papa ba moto batindele kinga na butu be yapo na bete ki ba na butu Saint-Esprit fait ndenge na ziki sakabango akomona ka soko sambeli bongo lali kimia okolala makimia mo lalo bosani na ndoto lotaki ndoto ya joie mais lala kaka ba kuto lali sans prier nzambe na butu bordi oyo kozwana ndoto bako ba yaka mana ndoto mo balaksi bilongi bitumba yo na bango ba bundisaka bato ya solo yo faut beaucoup prier au beti bordi et puis na midi bosta ko banana ko tata bosta na prier na butu na ko kanga misu boete po na butu to komanga na mondi mususu biso da tozolala bango bazolamuka feti lenge biso to kanga misu bango pe balamuki mukini musu ezaka na butu ndenge ozolamba na journée pe azolamba mais azolamba misu nya bato ya zo yasko bitumba makamsu ya wazo ezaka kindoki mwana ya bungi ya mukolo we est-ce que la kacha mwana oyo cerveau nini bache na kata bache cerveau nini cerveau ara cerveau ni bache mwana akoli na poto ya na âge 4 ans cerveau nini bache mwana ya kei na ye na ba copine na ya tiki muta tiki na ba copine o ba bundela ka ki battre ka il met le débit kolala kolamuka bosala très attention moi nazo kende 1 mois et demi à bungi sans nouvelles sans suite attends moi dans les États-Unis a commenter email te vous arrêtez de me chercher je suis bien dans mon coin attends balobi moi nga séparer na famille maman na famille belle-mère avant na coin na moko asiliki na ye père vraiment na pas siliki na loigné bino mais ça la katama na bato ba komama kamo ba meilleur ami bazali boko soka loigné ba parents nga ba meilleur ami ba mi intime bazate atabino moko bana poto bata ba texto bata ba email moi snap mutazo poster ni na snap ni na Instagram bozuka susite ya solo bana na biso balinga soka zolia fufa che soka zolia mwa budia che bana biso balinga neti bozola ba auto mona ki mwana na Afrique du Sud ba mona ki mwana na Afrique du Sud bon snap ezate neni bana na biso balinga soka bimi mwa snap balobi yemo ko fonctionnaire à le temps ma diva beauté divine malolo et ça la vraiment beauté divine et c'est Zali est-ce on réfléchit mboka ya sinap bana ta bazolia lipa na jambo sinap bana ta bazolia lipa na nini sinap bo pesa biso suite soki mwana monani be mwana monani te po biso kota ba parents tozana suite mwana te bano wapi moi bana kaka moko mwana soka kati frontière au Dubai bino bozo moneka na Dubai mais sinap pesa te bela ba immeuble de Dubai ba minda wana mwana sinap te boba bana biso balingaka bongo sandwich a sinapé hamburger a sinapé nugget a sinapé bango na biloko za sinipemable bango ba sinapaka snap hamburger snap frites snap bango ta salade et mati ba sinapaka suite ya mwana ezate ti lelo il passe ça allô il passe un peu comme la sa connexion zate voyage mkonini asa yeb kuta mati live coucou boki tali passe habite ka mati live s'il vous plaît je vous en supplie à ça les prêter les mains c'est déconner chef d'état-major qui ngasa na suka leader boza passeport rouge boki tali passe merci beaucoup. Merci, à ça l'esprit. Il n'a pas fait exprès. Bana basine par rien. Nyonso bango pa na bango za très important. Moi na aéroport à Belgique, moi na fois de Sinap, na ba frites. Ti. Sora ye koto. Siko na banzela nyonso moi na zo leka na betar wana nyonso moi na zo traverser. Sinap ezate. Na Sinap kuna zo sinapete. Ata bino moko. Moi na zo sala ba voyage bongo quand bien zo solo la bino monde bolobi ata sinap ezate bana biso balinga so za étranger moi snap so ka kebe moi snap bon so to continue na boy na boy ba aboy na ko publier ba snap problème sou bo se retrouver bongo ba mi pe a bloquer ba minio so wa kwa koli kuna na mboka na 4 ans tia komi tata mo 27 ans lelo afrigué to la banine afrigué la maison donc moi na afrigué donc moi na biso afrigué
localisation pesate bana biso bakoma bata ba localisation bango na bango ba watch tsoka ba localiser bana bakoma na ba iPhone 17 ebimi bango tout bazana ngo ba mama miso mi bimba mona ka lobela iPhone mais iPhone 17 ebimi bana biso ba sanza ngo la lipa na nguba c'est 18 zo bima bazwi lisusu hein sinape iPhone comme la lipa na boulangerie pa bana na biso bazana ngo ba 15 ya ko yiba batu ko tekela batu mabe ya ko sala boye mabe ata bino moko yaya to comment pe na sera free mwana limwe l'enfant disparu likamuna no yete yango yo to boy na biso to retrouver mutu moko katana ki na mboka Canada mwana komi Canada nini to retrouver mutu moko katana ki babwa ki mwana moko na Mayoland bo tala be jeune garçon ba maman bino bata ba prière bata Maria tozana sorte ya mokili ba prière ya bandenge na ndenge ya ba mama Maria ya ba katoliki ya ba néo apostolé ya ba Jova en tout cas mutu na mutu asambela Yesu na ye nzambe na ye bosenga mawa mwana oyo epa ya nzambe nga asambela ga nzambe apesinga pema o atanisaka tongo bosenga mawa nzambe epa ya mwana na biso oyo nzamba protéger mwana ata bungi na zamba to se retrouver mobimba ata dindaki na mai basumara bambisi ba hippopotame ba bimise libanda to se retrouver ka mwana mobimba muto akangaki mwana na kavi na ye aza na motema ya mawa libérer mwana oyo jeune garçon zano na via mobimba boti no nutena mokili muto akangi mwana wabebisi mwana mutu ba cheki ndoki na kati po mwana kima ko mala mususu liboma koza mwana pa komi kotenga na mboka mobeto yebite boyoka mawa. Oui. Bonjour. On s'est laisse prêter. Oui, le autre TikTok est déconné. De quoi ça laisse prêter? Bon, qui tu sais, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En tout cas, pasteur, moussala nous aura bambonga badim. Bakao ya bakana binot. Bon côté libiso jeune prière 7 jours. Hein? Bakanda bakana bino basala nzambe. Bapetolo tala déclaration msusu. Bapetolo nzambe. Bosunga biso. Bozala kate pona ba mabonza na biso badimi na biso. Bakaba ou bakabo pe bino batandika. On a lobby. Bonjour. Tata de Wesh, Chantal oui. Bola, je t'aime beaucoup. Merci beaucoup, thank you so much. You're welcome. Bis de tout comme déjà 4 heures. Vous êtes à l'États-Unis? Oui. Ah, d'accord. Bis de jeune fille totale à Kauka, Tata de Wesh. On a un souci, un Wesh, on a perdu un Wesh. Il a disparu. Par hasard, si tu le vois dans les États-Unis là-bas, tu lui dis qu'on est cherche lui, sur les réseaux sociaux. C'est pareil, il dort pas. Ok, ma chérie? Ok. Peut-être qu'il est voyagé parce qu'il a la nationalité suissaise. Il est suisse. Peut-être que tu le retrouves là-bas aux États-Unis. Tu lui dis qu'elle fait signe à ses parents. Ok, ma fille? Ok. Merci, chérie. De rien. D'accord. Et bonne nuit encore. Bonne nuit. Bon, baza 4 mo kila nzambe. Tala nzambe nenga sala mo kila nai. Koto biso to lamuki kula batu mususu bazo la pongi. Batu mususu koto bazo boma batu. Koto mususu bazo loka. Journal na biso to zole kaza ba ndoki mususu bazo loka na bamboka mususu. Nzamba sala mo kila nai. Na lobi hein. Balom dédié. Balom dédié. Bakabo ndemyo fo sunga ka bisoti. Balom dédié. Bakaya boye ndozi mono che photo na bible. Bo sengeli biso ba prophète. Ba prophète ye balom dédié. Bakabo bozo mona te ba prophète na biso bozo mona mona sika zate. Bino ba mona kande mabala batu soke dunge kufa. Bino ba mona kande mobali waza mobali mabe ki bana ya robe biso la venir. Mais bakaya boye ba prophète révélation ya raté ba profa. Bino kaka bo mona ba ndoki na ba famille batu. Ma sœur Keba, nazo mona likambu moko zo yela o. Bongo likambu ya mwana oyo ba prophète mwana bungi. Bozo mona te révélation zate Saint-Esprit. Auto so ba prophète ba mona makambu. Ba ko bebisaka ba via ba foya batu. Bo mona kaka mama Keba mobalo nzamba la kisinga za mobala vina ote. Soki bo continuer no ko détruire libota. Bongo siko za mobala vina ngate nzamba la kisio. Bongo mwana wa bungi. Ba prophète bozo mona ete soki bakangi na kavi nini po bino bozala molimo oyo mona kabana batu so bakangi ya ba mabala batu. Oui, bonjour. Bonjour tata. Bonjour.
Chou tata. Oui, merci beaucoup tata nazo landa yo mais nazo kolobi pona likambo Alexandra pona likambo Alexandra to monaka mama na ye mutabimaka atelemaka na famille na ye batelemaka vraiment yo zoloba likambo mo banda jour na tozo landa yo zo mi pesa vraiment mais ba parents ya mwana ngo ba live ba le karata na ba live na on est oloba boy ba le maman ba leka ki yom toza na retard papa le maman leka ki basala penza banini ebele baleka na banini ebele bakota bamedia bakosalaka ba live babelela na basalefoni na bango balekaka bakena toa na France parent na ye aza na France aleka ata na bachaîne oyo baluki chaîne moko aleki apesi nini ya mwana na banini kuna bango bazosala neti mama Alexandra te donc ya mwana ezosala ezomotive mpe ta mosusu bato te batelema mwana mokolo boye comment okolala mama na ye alela leka lela bato bayokaka bamama mawa ntango bamona mama zolia mama Alexandra soki atelema ezalika mpo na ye moko atelemaki mpe donc c'est tout ce que moi je voulais dire tata. Merci ndeko pesi peka idée bien lobi mabete biso beto panzaka sango ça peut très important pour na biso mais maman pas leka maman leka qui déjà ya yo sans fond la caméra yo mona ngo za je ya et dans la jete maman zolela kaka na privé maman ti biso to zolo bebe que maman zolela au pesi pe idée bien leader de news yo leader yo au pesi pe idée mabete ndeko merci na participation bon na participation moi on a le baron amende kimi et kimi na ngolelo maman papa oh vous avez courage maman pas font la ta live comme ça bon on a le maman bande ko bon mati bolo bakasi bonsoir bonjour maman paradis bonjour vraiment les jours on avait retrouvé l'Alexandra nous tous les mamans on était émotionnés Alexandra nous a traumatisés jusqu'à là les mamans, plupart des mamans, on est traumatisés à l'histoire d'Alexandra. Malgré Alexandra, il y a des histoires qui est passée comme ça dans le monde. Mais l'histoire d'Alexandra, ça nous traumatisait nous tous. Donc, on peut ouvrir notre yeux pour veiller. Notre fils avec Alexandra, c'est quoi les différents? C'est quoi les différences? Alexandra, c'est féminin. Elle, c'est féminin. Non, Alexandra féminin, lui, c'est féminin. Hein? C'est quoi ça? C'est un Congolais, wesh. Pourquoi vous baissez les doigts comme ça? Cherchez votre fils, il est disparu. On ne trouve pas, on n'a pas de nouvelles. Ni la police, nous les civils. C'est pas possible. Maman, papa, vous télémanant. J'espère qu'on a pu se communiquer l'équipe bien en français. Les Camerounais vont comprendre que Tata de Wesh et voulait parler que cet enfant il est perdu. To bungisi mwana na communauté, les Congolais va bungisi mwana. Mwana zo mwana na te. Bazo mwana kaka carte sali ba course mais mwana na raté bande ko. Ta mwana ngoza na mutema libende. Bana bakoli koto na poto linga makambo te baluka ke na réseau. Direct que non moi je suis bien. Vous arrêtez de me chercher comme ça. Papa na mwana bezala soni pona ye. Mais moi, jusqu'à maintenant, on a perdu cet enfant. Moi, je m'en ai peuple congolais. Bon, quand il m'y téma, bon, c'est la mona bala éviter, bon, mais c'était la fiche. Bon, il y a ça, ma babouzoba. Ah bon, tu reprendre, oh, moi, on a vu ce na mokilaza sous-souté. Ah, na souffre d'éviter. Bon, on font la balaye, bino nyo sawa. Te bino de fonctionnaire. Moi na biso vraiment, moi ni boy. Bon, sous allez, bon, on dirait bino bozala pour mo be soki likamboye. Jour on bon la tension na bana na bino na bandako. Likambo Alexandra j'espère était ba maman nyonso. On dirait ba maman ba bosani. Likambo moi na biso son âme se repose en paix. Alexandra était ba maman nyonso na man époque na maman nyonso comme que veille moi na ko bima bete où maman na ko bima be maman va zo benga bano batinda na be classe ba partout te ko se retrouver moi na biso Alexandra ba boma ba boka na mai siko mbinga moi na mobala boy to ebite so bakangi singa na gauche be na droite to ebite so ka so mona ba live na biso to zo sala azo ko lobate to yebite traumatisme nini moi na azo sibir. On est méchant quand même des mamans des Congolais. Moi na bungi tata munene boy lati viclaire na misu moi na bungi bozolo bate bozaka na makamba buzoba
Mais l'enfant, il est perdu. Ça, c'est pas bien. Hein? Ça, c'est pas bien. En tout cas, peuple congolais, bon, mais fond là. Suite exacte. Maman, suite, il n'y a pas de suite. Maman n'est pas qui sur place. Il y a la police et la Suisse. À un avocat, suite exacte. Il fallait maman n'ait pas déclaré déclaration. Moi, on a que moi, on a zéro bunga. Moi, on a zéro mon anate. Attends, moi, on a 45 à bungi. Ce qui va parler, n'est pas un mokili. Aza, moi, on a moutou ya. Biso putu to bochi to zala bana ba papa na biso bazu ba koko maman na papa na zo lenge na yo poza oh mais mwana na ye mwana ya mutu asala kataza mukolo mwana ya mutu soki maman na za envie mwana na kokisi 50 ans mais maman na za na mokili aza bébé na ye aza mwana na ye en tout cas botele mapona mwana na biso s'il vous plaît. L'enfant, il est perdu. On n'a pas de traces de notre fils. Notre fils, on ne sait pas où il est parti. On ne sait pas où il est. Où il est. Est-ce qu'il est encore vivant ou il n'est pas encore vivant? Est-ce que Bakangel Bisso Basinga ou bien Azotala na Bisso ou bien je ne sais pas quoi. Yo maman zana mwana na mobile nanda ko 27 ans. Au vandi 2 semaines, 3 semaines. Ozana ni nouvelle mwana na yo. Est-ce qu'on la pongi? Est-ce qu'on lia? Est-ce que maye ko kita? Bon, on a place à ma parent, on a encore au peuple congolais. Tout ça, on a balle, on a biso mibalia. Ma grand garçon, on a biso boy. Moi, na yambinga boy. Moi, na yambinga l'indef, c'est botami ah. Est-ce que yoko lia? Est-ce que yoko me la maille? Bon, on a place à ma parent, oh. Belle-mère, zoli, azomena na maille. Pour moi, na wutaki na mucho pas belle-mère te. Bana belle-mère bazali. Mais yende zate. Belle-mère azana bana na ye. Azana yoko mitu nsamate. Bana na yazomona. Bon, on se koyo. Kolo mwana. Mwana mutata ya 30 bungi. Aza mwana ya mutu. Buni ki motema mabe na communauté congolais boy. Eri yango yo Eri yango yo. Nazotala. Nakomona bino bakofungola. Ba live so likambo ye. To souhaiter likambo ya na mwana te to lukande mwana bima. Okuteli na mwana na nzela la derby. Mais yo bazo luko na réseaux sociaux. On te cherche là-bas. Ça ta signe de vie, ta pas porte na mokobo, ba parents wana ata belle-mère s'en fout, ba parents wana bazala bien. Ba parents baza bien te. Papa zoliate. Papa za pe na bana mususu. Mais non papa na soki ba souci comme kota, boy bimboko na biso moi cardiaque, moi tension, moi nini. Papa yoko perd de vie. Bongo ba leki ba tikali. Depuis le botala ba bino, en tout cas peuple boza mitema mabe ba congolais. Bo funa ba caméra pona mwana bungiko. Ceux qui te commettent 5, 6, 7, 8, 9, yaya. Beaucoup de monde télé mususu mwana okoma rechercher makasi. To bandaka kaka beloko la je. Mais laisse sangoyaka. Écoute akabiso na bapongi. To comme ko funa ba caméra e mwana wa bungwa kitala ba bomi mwana e mutu mwana ba bwaki mwana na mai mbinga mobali boye. Ata bino mo. Albo mo sa ba cotisation ba cagnotte. Tous à la gentil. Aïe aïe. Tous à la gentil. Et bon ça na mitema ba maman. Yongo zo mona basi mususu nzamba pimela bango bana po ebike ba mwaso za motema mabe. Tipo komi koko botite. Kapo na makambo boyi. Osusanga na mamba bana batute. Otala ngaba kamunao. Mabe na mokili. Mokili za bongo te fo bolingo. E comment na Biblia. Vous êtes société na mwana wa bunga ki. Donc l'histoire n'est pas par bazon les canaba live baza déjà traumatisé. Il y a l'enfant suite ezate. Alali lundi suite ezate. Mardi suite ezate. Même de bola na bana bino na bandako. Molimo ni ne kota ki mwana po mwana kende kaka boy. Côté mususu to zongeli côté spirituel. Baloba ngo bongo spiritualité.